Bande combo tanabiso oyo bozali kolanda biso na lesavertis.net, aussi dans kachandel.org, puis sur na réseaux sociaux misusu. Et là vraiment na yé les sous pour ko dénoncer ma bé otwali komona na ko dénoncer ma bé pona nini, puisque musala otwali ko sala biso les avertis twali ko sala yango po nzambe akebisi biso na makambo ebele. Selon livre, il y a 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Nzamba lobi na biso ke biso oto ali ba averti to keba na ko zonga lisusu na sima pona to bungisama. Yango moni eza important na biso ba na nzambe to comprendre que soki tozali ko ya liboso na bino ezali na bolingo ya nzambe pona ko détourner ba face na bino et bolongo pa batu boya pa nkolo Yesu Yeshua Mashiach. Yango na tiki moment où Nzambe a soutenir biso ngai na yo oyo tozola kolanda ngai makambo to ali ko sala to sala vraiment pona ko bikisa mutu moko libanda kuna soko zwi video oyo yo pe na tango kutala ngo soko monike esungi yo pesa ngona batu mususu po yo moko pe ozala beni na kombo Yesu Masia oyo azali nkolo na biso. Vraiment na tche déjà image bozomo na image za wana na kolinga avant que tu kena banda déjà na kolinga ko commenter image wana alors na mutu oyo azali ko ya le susu parmi ba faux prophètes oyo bali ko tambola l'état nazo luka vidéo. Donc ba faux prophète oyo bali ko tambola na kombo Yesu na munoko biso to ko yaka toujours pona ko telemela bango puisque eza lokola papa na yo batu bazoloba na kombo na ye soki yo omoni eloko ya bongo oki jamais kovanda kimia sans que donc au telemela yango puisque mutu moko te akoyeba papa na yo koleka yo moko mwana na ye yango na tango oyo avant que na banda déjà koyebisa bino na otchana na image oyo tobeka ko landango comme ça nazo commenter ngo tango pe nazo yo kango na bino et puis bino moko na suka nde tobeka kotala soki toko conclure ndenge nini bolanda image oyo avec commentaire bien sûr. Premier jour ya campagne ndeo nzamba senga qui parle de recommandation mutu nyonso waza pe na besoin nzamba salele quelque chose la campagne akosala une offrande selon bozinaye. Bon déjà na scène na stop wana mutu azoloba ke po nzambe asaela yo oza na besoin ya kosala offrande selon bozwi na yo bandeko bino oyo bolobi ke boza bana nzambe. Est-ce que bozwi vraiment temps ya kotanga Bible place nini bomona ke nzambe avant salela mutu il faut mutu ana pesa eloko place nini bomona ke avant Yesu abikisa mutu il faut asenga eloko. Yesu akutani na Bartimée ozaki aveugle de naissance. Yesu akutani na Bartimée agangi Yesu asali nini abikisi Bartimée akomi komona. Mwasi o azali kotanga makila tango amoni Yesu azali ko s'approcher na kati ya foule mwasi wana simbi elamba Yesu mwasi wana bikisa maki na ebite eloko nini oyo ko somba epa ya nzambe soki ezali kaka teke magie to ali lokuta to ali bakisi o bato yo baza koya nango na kati ya mangomba yango moni pe mangomba ngole batu ba comprendre batu baso continuer ko soutenir bango et puis imutu oyo azali moko ya ba disciple ya o mususu oyo akoma na homme d'affaires ko sala banini makambu ya ba équipe ya bale kutu tozolo bango bongo pona ni puisque to mona ke bali ko attirer ba foule belé na sima na bango biso to yaka awate contre batu to yaka awa contre donc ba œuvre bato bali ko sala to ba acte d'abord bali ko sala tango zo makambo nzambe yebaka ke makambo nzambe eza monopole na yote makambo nzambe ezali ke nyonso tu oyo azali censé ya ko défendre évangile tonto mona biloko boto telemela yango e kosunga pe bandeko oyo bazolanda biso tango mususu mutu moko ande kolanda muto par ignorance mais tango na tie vidéo oyo mbala moko kosala pe ke okoma pe mbala moko ya ko comprendre ke mutu oyo azali mutu lokuta azali moyibi alingi ko dépouiller bino kaka to continue la vidéo na so ko mona ko kosala 1000 francs yo na nzambe na so ko sala $10 so sa $100 yo na nzambe na yo. Ezali offrande ya ouverture. Donc azo benga yango offrande ya ouverture. Bonayebi na ngai te. Na kati ya Bible place nini bomona to tshana na nouvelle alliance déjà. Place nini bomona offrande ya ouverture
Puisque tu as dit que tant que mutu alobi offrande ya ouverture, na suka pa ko banini offrande ya fermeture. Bon tout na pas question. Bandeko ba yebi que bandeko na ba sambela kana église ya mutu oyo na lobi bien. Bandeko bozana poto puisque peut-être vidéo oyo comme na Kinshasa te bato bazana poto soki boyebi mutu oyo azali ko sambe mutu ndeko na assemble na kati ya église ya mutu oyo yebisa ye azwa makolo na ye abima na kati wana po ezali ya nzambe te a part kaza muyibi aza lokuta asa ko dépouiller bino mbongo ya ofele bamboka o pasi ezali batu basa même pas na biloka kolia yo zo senga mbongo na poke nango wapi est-ce que nzambe vraiment nzambe asa penza na besoin mbongo na biso est-ce que nzambe vraiment ça na besoin mbongo na biso bo mitu na ba question to continuer na koyoka yeno na offrande ouverture et dernier jour le 27 dimanche wana nde ozala offrande ya permettre wana siku ya clôture donc azoloba offrande ya ouverture nde na uchuloba na offrande ya fermeture iboka siko ide na ya offrande ya fermeture wana ezali chiffre 8 donc faut na enveloppe na yo ezala chiffre 8 enveloppe chiffre 8 $80 80 000 francs $80 bozo mon ça dit azoloba makambo bandeko c'est même pas la peine que l'on ait na suka, c'est même pas la peine. Nazoeb sabino bande konangai. Boka. Nzambe alingaki mokili, yango atindaki Yesu Masia pour akufela biso. Naloba en français. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soki mutu andimeli Yesu Masia okomi na bomoi ya seko. Or, soki ozana bomoi ya seko nde ko sala ke nzambe na bolingo na ye azangisa yo lipate, azangisa yo elamba kolata te, azangisa yo kwanga te. Mais jamais nzamba ko marchander bolingo na ye na mbongo. Papa moko te akoki kosenga mwana mbongo avant que papa wana asalisa mwana bia sa asalela mwana wana puisque papa nyonso avant asalela mwana ayebi keza devoir na ye papa nyonso soki aboti mwana ayebi ke mwana sana besoin ya lipa mwana sana besoin ya classe mwana sana besoin ya lamba papa wana akosala yango pesa devoir ya papa soki papa osala biloko wana te papa na komi otobengaka azali papa moko irresponsable mais nzambe o akeli biso Yesu Masia azoloba ke ba papa o abino mabe na bango jamais ba pesa kabino bako pesa bino nyoka soki bosengi mbisi ou bien ba pesa bino libanga soki bosengi lipa mais comment est-ce que o aztonda bolingo nzambe wa kela biso azanga ko pesa biso biloko nyonso to alikoluka Yesu alobi boya lobi bolukana nu bokonzi ya likolo o nyonso etikale ko pesa mela bino na sima bandeko batu oyo basa tellement ebele lelo na kati ya bamboka na biso soki to ali ko tika to lobelo côté ba continuer ko mate ba continuer ko dépouiller ba continuer tina suka ba koti bato na kati ya lifelo to tanga na loko moko na zu Romains chapitre 12 na verset nango 1 Bible le bina biso boye. Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Bible lobi na yo ke ozana besoin ko offrir nzoto na yo lokola likabo lokola mbeka na bomoi lokola sacrifice vivant. Nzamba na besoin mbongo na yo te, nzamba sali esprit. Nzamba na besoin mbongo na yo te, azana besoin ba voiture na yo te, nzamba na besoin ya vie na yo ya bomoi na yo. Yango tango 3 donc Jean 3:16 eza koloba ke car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque croit ne périsse qu'il ait la vie éternelle. Et ça les conditions ya kolobana yo boye. Que tant où yo ndimeli Yesu Masia okomi mwana nzambe. Yango moni c'est important de comprendre que batu oyo tant bazo kosa bino ezali puisque bazo mona ke boyebi makambu ya nzambe te ya bali kosa bino. Yango c'est important bo bima na kati na bango po sinote bokozala na bokokoka komona kutu donc nzambe te. Bible le 9 so boye na Ephésiens chapitre 5 verset 5. Car sachez-le bien, chacun donc car sachez-le bien qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et donc de Christ.
soki ba likambo ya cupidité aza likambo ya mbongo lokoso ya mbongo bato o basana ba mbongo ebele batonga bandako bayaka kutu poto awa ta mosusu yo osala jeune prière po ya poto ozokolisa ba dossier baza koboya wali kolala na mabele na kati ya soi-disant église ezosimba te mais ye kutu kaka na mbongo oyo opesaka ye wana eza nango jemuke soki boali 1000 personnes na kati ya salle et que mutu moko apesi $1 ekomi donc soki osala yango fois 1000 ekomi $1000 soki mutu moko apesi $2 esali $2000 c'est-à-dire bato wana baza na facilité tellement ya kozwa mbongo ke bali kokosa bino nzambe po asalela yo aza na besoin ya mbongo na yo te baza na besoin ya bomoi na yo botika kolanda bato oyo bakokotisa bino lifelo bible elobi na biso boye na kati ka Ephésiens chapitre 5 verset nango 7 elobi ke ne soyez donc pas leur donc associés. Bozana bato aboete bato balingi mbongo balingi kosala makambo mabe balingi kosala masumu ole ate abino bo poussa na pembeni ya nzambe yali kote abino chiffre 8 ate abino ça dit bo moni na koyi kota la vidéo ngoti na sukate puisque tant to sala ba émission ezala ndenge nini bato ba mona makambo to salaka batinda ka ba vidéo na bino comme sur la vidéo et ali koleka po biso to analyser ngo de façon que to yeba eloni to ko bana na nzambe. Ce n'est pas que tu vends kato luka ba vidéo na bino non toza na tida kuta kolanda makambo na bango te mais tozali nde kotalela likambo ya ba âme o bato bali kokanga captif na kati ya ba ensemble na bango ndeko na bandeli lisusu mutu o ayebi ke ndeko na assemblaka na église ya mutu o na che photo na ye mutu wana aebisa ndeko na ye abima na kati ya ensemble na nzamba za ne kunate azo lexane temps na ye pour rien soka za na besoin ya lisungi il faut soit asenga nzambe makasi apesa ye makasi ya koluka musala azwa musala ata place batu bali kozwa misala te soko za mwana nzambe de vrai nzamba ko sala grâce kozwa musala ce n'est pas à cause de kolanda batu ya boye ba aventurier donc bato bali ko lia mbongo na bino na bo pete nyonso soki bali ko comprendre te et kozala pasi mingi yango na lobi boye na bandeli Ephésiens 5:7 lobi ke bozala ba associé na bango te zwa bible na yo zwa sac na yo bima na kati ya ba ensemble wana luka nzambe na bosolo wando komona kembo na ye nzambe na biso apambola bino shalom.